Mizengo original. Moni Congolais tokomi kokita trop bas. Tokomo kita na ba raisonnement moko neti bana mike. Donc yo avant là ta montre il y a 40 000 $, il faut qu'on me présente la République. Donc montre wana sigobi. Donc sigo montre wana ya van est bon mona qui est placé à la gisi a ti montre na ngabo. Oui, a teke ngo to moni ba. Ataka ni avandi na kasa table alati elamba mukuse batunde ba filmer ba zoomer montre yo kansinga déjà na pana vi na nga déjà pana lata déjà montre à quartier. Na lata déjà donc montre bozo kota na makambo yo bite ke so comme président de la République ya mboka wana dobilo bokanza mboka wana ezane mboka momuke obite pa ko kende côté mo pe ba pesio cadeau montre moko ya danger pe ozui dobilo bokanza donc bozo kota tina makambo donc eteleka bo bandolo bakalati bakaleso moko boso ka ndenge botala na bakaleso na basengla lata de pas so boko moko tina ba montre tina ba nini donc ekomi na babuzo ba moko boye. Il y a des canambes qui sont rwandais sortis du village, sortis de fin fond à forêt, à la table montre, il y a danger qui ont bien yéba qui ont. De Félix Koutou Tokolo, Bakayaba, il montre pendant Bandakal, bon canam. Ba montre canam et bien au solo là. N'endenga ba master au solo là. Zakarina ya Monsieur Félix donc bilinga nini yango tango biso tokolaki na bango bilinga ezalaki te comme lelo makambo na ye ya politique italié nga nazo traiter na bango en tant que master donc Thomas Loa que je répète aza master na nga ya couper oto tangana ye to Stefana ye aza pe parisien moko kala azalaki pe na Paris dans les années 80 ba masolo donc Zach le muto et puis batebele ba comprendre Zach est-ce que Zach donc yé kanambe mutacheke wa Zach aza député national ba vota qui est et puis Zach le pe azalaki na côté na zolo baka mais Zach aza penza pour bango te bino mona député wa moto tia ba déclaration que les Kazakh na ba Facebook azalaki te azo critiquer si ça déjà critiquer de so azaki mutu na bango Zach ba sali ba remanier mais pourquoi ba pesa ya ta poste te ya ministère parce que bah yebi kaza muta ba contre état et ça ba en vérité vous comprenez on dit mi sur moni ko on dit mangai ngana zo to parce que yo lobi na bazali ba so beta histoire Congo au bandika président na biso liboso Félix ya Tshisekedi moni ko beta histoire mabe il faut banda Kasavubu Mobutu Muze atako to kanache to ko sauter mais to ko cheka kanambe apo komi na Félix Tshisekedi de sinon to beta histoire mabe. C'est ça, Babi, ça trop fanatique. Il y a M. Félix Tshisekedi. Pourquoi? Le problème, c'est que les Congolais commis. Donc, si vous êtes contre Félix Tshisekedi, vous êtes pour Fayoulou, vous commis bien. Mais, à ça, président Nabiso, à part qui est président, à part qui est président. Donc, à ça, président Nabiso, mais à part qui est président, donc, Nganazo, Nazo Tchema beaucoup. Parce que les tâches sont facilitées. Moni ba Congolais to mona on dirait ça j'ai donc mandaté. Ah donc Congolais bino boko maga so ça les kambu. Il faut la fanatique ya mona na mandat. Ah donc yo siko yo za zianateur. Yo yebsenga mona za fanatique a Koffi Olomide tine le mandat. Musique na. Oh mais kasi musique est de moto. Yo solo ba musique mais kasi politique peut za africain de politique yo siko yo za fanatique a Koffi na musique donc ngana za fanatique même pas 6 mois. Même pas 6 mois. Donc yo za sûr siko ke ngana ebika yo kana yo za sûr ke ngana ebika Félix ya 6 mois. Tenabite siko yebse yo ka zozo baka même pas 6 mois. Donc yo siko za sûr ke na ebika Félix ka tanga comme président de la République. Ah, mais avant que 6 mois. Donc, yo évite les msungana eba Félix, ça fait donc Kala, donc ça fait les msous 50 ans. Yo évite donc na ebekate donc et puis à président de la République donc to tchai maboko, au moins to tchai maboko, biso tout sangani ezali facilité à mona que peuple ezali na simana et c'est ça le problème. C'est ça. Ni tout ça qui mais ben nga monsieur na c'est ça to be nga na masa na hote. Bokata te ya te egas. To be nga na c'est ça na muninga ndote na déjà respect donc be nga monsieur surtout que na ba ya et communauté libana be nga monsieur ils ont monté nga na face na leki na ba ministre ka bila obilo ni tu mouille de mélange na bleu. Monsieur César,
na ndenge au lobby expliquer na yo te comprendre ngo mais toza na situation mo boyo o éclaircir biso ngo quand même un peu parce que biso to yebi que les situations ndenge okoma ko finga monsieur Kabila ezali par rapport au ndenge okendaka kin que okendaki soki kozwa biloko kuna esimbaka te yango wana kanda wana nde moto okoma kofinga ye tala omoni a toza na poto na poto toyebani te donc tomoni ele mosu na poto yokanisi Kabila bato kuna kanambe bato baza baministre kuna na bamisu baza ba-PDG kuna do balengi nga lelo komi mpona Félix bato nyonso bazoloba ke yo lelo komi moto ya Félix okoexplike biso pourquoi donc sikoyo yo ozotanga Félix ondire moninga na yo donc okomi moto ya Félix donc Félix aza master Félix aza président de la République déjà il faut aussi sa kombo na ye Félix Antoine Tshisekedi do Tshilombo donc soki nazali est-ce sikoyo kozala donc ozo soutenir au Congolais au azui pouvoir comment on est la mobu ne dit sikoyo boka sonité to bandaka ba marche Tshisekedi Félix dégage parce que ba combattant misusu bazoka soni pourquoi tozoka soni to bandaka ka week-end projet oti Félix Tshisekedi dégage. Il a clair et net parce que tout le monde a et le mot Félix a aussi la tête pour Nabino. Mais vous tous ça donc quand même à zonga na pouvoir. Totika au moins magambo yo zolo ba sensible au moins alem sukuna pe ba otala ou partout ba otala ou ils ont politique tant zolo ba makambo. Il y a problème parce que tout le monde qui aux amis peuple congolais a un problème parce que a un problème parce que aux a trop contre mais c'est Félix. Mais la mouka au lobela rangote. Ah naza pour monsieur Félix. Oza pour monsieur Félix ou la mouka ngai naza wana pour na sala la publicité do ya la mouka président azalinga naza wana pour na aider président de la République. Mais yazali élu du peuple. Azali élu du peuple wa bino bo chaka ba kombo moko boyeka ya bino élu du peuple bo siko do Félix aza président do aza élu do ya banyama. Non élu du peuple na bo par rapport à quoi? Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu o ba chaîne ya France eza na kati ba chaîne ya Congo eza na kati ba chaîne ya Londres eza na kati o ngomona makambu ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager na ngokeno partout lingi na bouquet na Sepela TV mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Mbote na bino nyonso balandi cluboriginal.com toujours na lobaka chroniqueuse éminent caramélisé Chanel la taille avantageuse na émission na caramel goût na yelelo na yo ya vraiment baloba boss des boss grand prêtre ya makasi na katia média oto biso moto benga kae les grands César Ngadi. Bonjour caramélisé Nami oza boss nanga lelo benga yo boss na benga yo César lelo to sa émission caramel za mamba boss to sa émission zala l'aise loba makambu neto zo yamba mutunyo surtout comme oyambi César Loboko neto yambi des affaires donc ngana za boss to loba mamba mboka. OK parce que ceux qui ont le baboye bako kansa to yokanaki ozo loba makambo moko boy parce que za boss no donc ça la émission na yo à l'aise donc comme si rien n'était donc là je suis invité comme tout le monde. OK. Bote na César, bonne. Oui, Bote, ça va très bien. La grâce de Dieu, Monique Sori santé ça bien, ça va. Rosa Nampia Kameso santé ça bien, ça va. Parce que c'est comme maladie, à tout dans mbongo ebele, bah tout musu ba olia mbongo na yo. Là musu kutoza donc malade ko katate ça on a poto so koti hôpital, mututu a hôpital tous les jours. Non, mututu a dans boulot na e, a okata musa n'était pas hôpital tous les jours, bah hôpital ba week-end. Autant santé ça bien, il faut féliciter Nzambe. Donc je touche du bois. Santé pépélé. Na sepeli makasi futaka so yo za santé bien et ngono ba ke 5 minutes payé et vous allez suivre ndenge zalaka. Voilà que tout le monde est d'accord. Ah OK, na sepeli. Bon, toko takana masolon ka ndenge zalaka vie César Ngadi. Bon, lelo na yambi yo poto lobela masolo ndenge zalaka ya mboka na biso Congo ndenge tozala ba mbilinga ka ndenge zalaka bongo. Ba
Yo César là liboso là ton nota là 5 minutes ndenge mandoko le kana ibaki kozaka pour monsieur Kabila mais lelo okomi pona monsieur Félix Tshisekedi rolo ba mamuke pona ngo. Bon, j'ai expliqué tout moni congolais tout ça là comme émotion congolais to yebi eloko to limité vraiment. Donc nazo expliqué déjà Kabila na yebi été Kabila c'est un Rwandais a wita soki wapi donc na yebi été donc tout d'abord il pas yebi ngate soki ya mona ngana be mission donc ayeba ngana be mission donc Kabila c'est un Rwandais ko lobago tek na zai pour donc nazo expliqué donc ngai kala parce que ngana za muta principe ya objectivité ndenge nazo sala ba 5 minutes na ngai donc bat balandinga dès le départ na lobaki problème na biso ezalaki Chadari parce que Chadari ezalaki pion ya Kabila. Fayoulou, c'est bon. Félix Tshisekedi, c'est bon. Moko na banga zui. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, il faut tout appuyer parce que ça facilité. Tu bandaki ko le lao makakwa ko matana na président autant pourquoi comment remplacer ni après aza la congolais tout ça la musala na biso yango esalami mais congolais ayebi makambo ndenge te wana to développer en près. Kabila donc Kabila kote ezali Kabila za kombo emprunt donc Kanambe omoninga tango na bandi. Omoni siko eza rien omoninga babitumba na bunda ona makamba presso yo elo omo ebangisa ngate donc kalanga na bunda bitumba na bakombata bazaki ni bakombata kutu bapanzana tanga na zalaki na idée na ngana mutu na ngata boza 1 milliard bolobi non soki ngana yebi ke makamba na osala eza bon na ko continuer eza neti yo caramel na opesa yo nazo peso conseil muta yebi yo koleka yo moko azate ezala mama na yo ezala papa na yo muta yebi yo moko koleka yo azate donc soko yebi likamono wana iko simba yebaka sala yango parce que le msou nzamba pesi opportunité moko olandi donc ngande na ko filmer bo jise mwanda kuta filmera danger ngana ko filmer koleka jise mwanda te msou pe ko banda ke o filmer koleka jise mwanda oye poto ese beba bazwaka donc te so ke ozo kemba au mono ye a peu aux donc avant que tout muto ya kala donc ngai Kanambe na dosa ndei Nathalie l'erwana d'élection et la tricherie et la tricherie Kanambe a gagné qui l'élection na ndenge na e auto yebeli na moni bato awa ba combattant bazalaki ke okoko lekisa muto a perdre te okoko lekisa muto tenga bino il faut atoza na poto il faut to pesa exemple donc toyo kaka bato nyoso tout makambo balingi kolo parce que mutu wana so boboyi aloba boule ne boye bandeni faut bo lobisa il faut boye ba boule ne le soko moni mutu abomi mutu na jiso mona pena mutu tirer mutu mutu kufi mais balingi ba yokai asa bomi mutu mais balingi ba yokai parce que il faut ba yeba avant attirer mutu bo ga jo moko bo boaki mwasine na fenêtre boye bite masoli jowana amonaki na chambre be mwasine na salaki nini donc il faut ko yoka mutu makamba lobi na tel na bi non Kanambe il faut ko tikela ka batu na yewana balobaka po toyebaka makambo na balingi na bandi kolekisa ye parce que journaliste aza wana teke po aza neti yo ozali wana soki lelo basali marche ya Fayulu okende soki basali marche ya Tshisekedi okende nga na pesa ka te kokende te na bandi olekisa Kanambe après tina onga na tikelaki bato Kanambe pour peuple congolais yeba parce que Kanambe na yebi te c'est un Rwandais donc na bakini biso tant to koli to yebi bato bakini to yebi bato bakola na bato Kanambe il est sorti du néant biso ndemtu pato la giseko lata koloba makambo nyonso tout mais sikoyo tokozonga pa il Félix aza congolais so ba msu ba mo aneti ba leki il faut pe ba lakisa na bando lekisa Kanambe tant que ngana monike Kanambe na suka mandat na esili akomi ko sala ba manœuvre atika na pouvoir à partir tant azolo baté bato bakomo kufa bato bakomo sa na lui mais jo oyo c'est un Rwandais donc jo oyo azo neta kumbela biso donc yumo yo nyangala kata oyo mbento donc il faut na changer les faces parce que ngana zaki pour être parce que Kanambe mona ngate na yebi pété mais na mona bi non au moins soki nazo sala na komi ko encourager les mal donc dès que bato bazo kufa so na komo lexaka bato yo et robimake ngai nazo encourager bato bazo kufa na bino il faut na changer et on va na changer parce que na mona ki mandat ne sili akomi ko boma batu donc ngai jamais na koki kolekisa sou batu na ye yango na mona ki ke ngai na changeaki boule na boyi kolekisa Kanambe na tiki kolekisa ye na tiki ye petit lelo na changea boule parce que na lingaki te to konye bo parce que Kanambe comme au mona biso neti bazoba ouais
César, nous tous allés qui. Mais bien, on a monsieur, on a César, on a la masse en hauteur. Regarde, on a César, on a déjà respect, donc on a monsieur, surtout que Nabaya et communauté libana, on a monsieur. Nous avons été en face dans la Ligue, na ministre Kabila, Biloni, tu mouilles de mélange en bleu. Monsieur César, dans le lobby expliqué, na yo te comprendre mais dans la situation mo boyo éclaircir quand même un peu parce que biso to yebi que les situations ningo comment ko finga monsieur Kabila ezali par rapport au ningo kendaka kin que o kendaki soki ko so biloko kune simbarate yango wana kanda wana ndem to koma ko finga ye tala omoni ato dans la poto na poto to yebanité donc to moni le msu na poto yo gansi Kabila bato kuna kanambe bato baza ba ministre kuna na bamsu baza ba PDG kuna do balenga na mi do misu na zaona na leki bango na mayele na leki bango na beauté na leki bango na rolata donc ngai Kabila na ko zo poste te ngande na zalia na expliquer parce que yo il faut se renseigner so yambi mutu o se renseigner na kin César Ngadi azanani bona ngande na zalia mon père était banquier premier directeur ya banque na mindele ye donc ngande na za papa na biso akufa donc le longa so na ke na banque na kota na banque donc na zana besoin que tunaki le luka poste te na kota na banque et puis ngai na ebsaki bino ke na chômeur te donc moi je suis comptable donc 18 ans d'expérience. Donc, quand ça que na kende ko luka soki ne bino boko mika soki okei place moko bo ekomika okei ko luka poste. Donc bino boko se batu bazana donc on a besoin de poste. Donc Kabila bato azwa wana ya bazoba misusu bazana ko ba ibe ata ko lobate. Est-ce baleki nga poste Kabila ndenga za wana pe na kanambe ndenga za wana donc ngape ya soki na yo luka poste ndenga wana na za wana na kisasa na ko zo poste te. Te ko za na pe poste te tam so pese ke mbongo. Apesa nga mbongo ni Kabila opesa yo kanzi be nanga ndenge na sabo soki Kabila kanamba pesi ngai mbongo ese opesa opesa nga na kuzu de mutoloka nga soki ba peso ye barake donc ye baka batoloko la ba Kabila bata PPRD wana ba Kabila baza ba Rwandais ba kabara déjà te baza état d'esprit neta Mobutu te Mobutu boko ya place mo bo vandi ye bo nyanya bo so sani banawa bozo biloko bolia Kabila za déjà Rwandais akabarate et puis yebarake ceux qui bango ba pesa ngai mbongo ba kopesa ngango en 4 minutes ba kobimisa ngana miso ba ba la sange sharp donc ceux ba pesa mbongo po donc ngana sala bango ni na poto ba ko pesa mbongo na tâche moko boyeke ba revese yo ke zolia mbongo pe bonabo ba pesa mbongo c'est ça lelo komi pona Félix ba kinyo so bazolo ba ke yo lelo komi muto ya Félix on peut expliquer ça pourquoi. Donc si vous autant Félix on dit moninga na yo donc comme muta Félix donc Félix Félix est président de la République déjà il faut aussi ça combiner Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo donc ceux qui nazali est-ce que kozala donc aux soutenir au Congolais au azu pouvoir est-ce que ça un problème na ko muta Félix na ko mutende nazo soutenir ezala président o akomi parce que tant to vanda to bana ko lela awa oh muto ifa longwa kanamba ko longwa ndenge nini to beta ba marche a to sala makambe bele kanamba longwa te donc ti ya ko longwa ye moko mutu moko beta ta lisasi moko kreche kanamba na diko sa zala kite donc kanamba longwa ye moko siko to zui président sika donc lelo so babi ke ngai donc nazo soutenir j'en suis fier parce que za muninga na biso azali congolais ils a facilité pour na ye donc il faut to soutenir ye pour pesa ye courage naza fier so bat ba mona nga nazo soutenir Félix parce que azali congolais neti biso azana tâche moko difficile biko quand ça vraiment ezali neti kwanga na makayabu donc Rwanda vanda 18 ans avant ça ba masolo na bino kanisi ka ke muto yaka ka bomba moka makambiza de ezaka facile et ça facilité il faut amona ke biso tozo soutenir ye nakata ote mais yo lobi ke oui alongoli monsieur Kanambe na kati ya pouvoir mais balobi ke non bazali en lien bango mi balé bazo travailler ensemble. Ah donc yo siko neti yo bandi musala okala donc kala te tango avant bande misoza otuna ba papi gen ozotuna ka ba collègue muso eza mabe do Kabila donc école mogote elagisi na aona muki mobimba ke soko tangiango ozu diplôme ozili ti okoma présent l'expérience acquiert à travailler Kabila soki bazo solo la Kanambe bazo na Félix et ça na cadre ke ya mboka ilo ngana moni mabe ke na sala on a 5 minutes ke siko yo Félix Tshisekedi akutana na Kabila ba filmer ba lakisa bato ni za mabe par rapport à bato Kabila boma na bato ba kufa na IDPS nazo apprendre que tant ba tumbani na IDPS donc Félix avanda ikuna
alongwe ina leta batumbi donc ye pa ngo tumbama mukolo wana donc akoko mona na kanambe boyete na ba air moko boye bazo seka bazo mona kanambe baza masana ete et puis kanambe bazo ya cheye na ba 12 heures azo ya na pas damet azo na ba 12 heures azo damet na pale ni kuna balamba ba wande be se ba wande be bolam bate na epseki ke aya kate bakuta na kasi ba message na eleka rapide bon moi dernier ma bakuta se ba filmer kite donc bakoki kokuta na pour bamasolo ya vanda 18 ans c'est normal bakokuta na dossier ndeni basolo les ans pour mte OK. Mais yo zolo bateau zolo baloba kaka soko na le bomo ko ntimi hein ozondi Bah, ba yo zo zo yo zo mona mabende ba kutana na mona mabeta ah kasi siko bo zo mona mabeto mais soki ezali mpona obongisa mboka eza mpona obongisa mboka eza moni mabeta mais yo lelo moko, nde oza moni yo boye moko, oza d'accord. encore lelo nde oza boye okomi mutu ya monsieur Félix Tshisekedi ochange lisusu te po liboso azala mutu ya Kabila lelo okomi mutu ya Félix so mosusu aye lisusu ochange otikalaka bongo donc ngana komi kaka donc caméléon odo na changer ata bona changer donc Félix na changer donc Félix aza déjà congolais soki nga lelo naza likambo loba na Félix na moni mabe na koloba na ye pour s'améliorer mais jamais na koyina muninga na ngai congolais donc des soucis au moni bino bokata Félix akola na kisasa donc papa mama congolais neti yo Félix soko ye akoya na matanga na bino avandi akei pe apesi cotisation donc azosola so bosola neti nga tosola donc pourquoi bino boko sepela te ke tozui penza président moko boaza neti yo na ngai donc tolingi ka ko compliqué o kanambe atali o kanambe est-ce que d'autant Félix azo voyager do bazo voyager na kanambe ou bien soki na oya kuna na oni bati kuna na unité na union africaine bati kiti mo ba cha kanambe donc bino bo on dirait bo comme lota kanambe on dirait kanambe bebisi bino mutu bozo mona e partout bozo pesa importance na makambe belé président zali moko donc na roina yete so na zali kamolo ba Félix na lobela ye aza président na lobela ye ke Félix Tshisekedi oyo bien te toza sur un problème parce que tozo mona ki oza peuple congolais a un problème parce que a un problème parce que oza trop contre mais c'est Félix mais la muka olobela rangote naza pour monsieur Félix oza pour monsieur Félix ou la muka ngai naza wana pour na sala la publicité donc ya la muka président azalinga naza wana pour na aider président de la République mais azali du peuple azali du peuple wa bino bo chaka ba kombo moko boyeka ya bino élu du peuple bo siko de Félix aza président de aza élu donc ya banyama élu du peuple na bo par rapport à donc élu du peuple bino bokende obi yo question na so que le lot tuni bato ya IDPS de balba bango to baganyaki OK pas bato ya lamuka bango to baganyaki au moins tongo tourner en rond bino siko bozo tala ba individu au lieu botala pays na biso siko neti ya lobaki élu du peuple donc élu du peuple azo tambolaka partout to mona gete na États-Unis kenda ikuna babaki Félix bayambaki ete yesu kwa kenda États-Unis pourquoi Trump ayambaki ete ya élu du peuple il fallait bayamba été azo tambola na ye élu du peuple azo tambola alors azo bina na ye donc siko élu du peuple ngo yandeka nandimi te kende Félix azawa na ezala katumbi de ezala mbemba nandimi te ke vraiment soko to bina une fois ndenga par hasard nandimi te ke donc hotel na moto kwa mbemba ou bien katumbi abise bina comme bina donc bino ba kansa élu du peuple ne communauté ba jeune bino siko élu du peuple ngo azate siko tozana président Oyazawana siko bino bolingai siko mboka na biso to tiamo na cric do tozozi la élu du peuple azo sala tournée mondiale na ya Robina après tia oya donc metata la mboka te mais makamsu bino bozolo bondiga donc bozolo bondiga bokom élu du peuple et donc élu du peuple obi ke peuple zani bon siko peuple elandaka donc elandaka Félix Ezamani eza peuple mais yaza peuple makasi par rapport ya président ya de république ba présidentiel omoni ba président tout bazalaki wana na finale ba président tout bazalaki wana na finale mutu parti o elegaki IDPS na batu ezalaki te numéro 1 ya batu ezalaki IDPS donc siko soki bozo yo bien décidé ezalaki donc ezala ba membre combien ti lelo kutu baza kotambolaka partout po baluka bamambre na opesa kuti petit na ngambote Serge Joël honorable ti lelo azotambola po baluka bamambre bakota eside eza na membre lamuka wana ezali basanganaki bato ya Katumbi kuna bato ya Mbemba kuna na bato ne eside eza na bato te la preuve ke ezalaki kaka na député moko ata kutunga kusona sali parti na nga moko bona kozwa des affaires na zuma sala nga César Loboko na zu président nga dino hommage petit là na parlement na kozwa ata na 3 ba
donc donc à part avant l'élection au monde mutu mususu ko monier bonnet mobutu na so monier bo do yo mugo to banga ko ba mais si ko faille so monier bo to moneka neti yo influence zate donc na solo ba makamba solo do au moins faille so monier bo ko tambolo zo sentir rien mutu ko mobutu ayebi so ko lingini ko bossa na ko to ko commune ko banga ezali personnalité bino bo candidat au président de la République en boka âgé bon tika ko mélanger il faut pas mélanger. Il ne faut pas comparer l'incomparable. Donc, le failli, le soir, c'est le Kambu. Et c'est pour décider, na la muka ou tu sais, Koufi Nango. Mais ce que Félix, c'est ce que les Kambu, c'est pour l'intérêt. On y a bien, et c'est pour l'intérêt. Bon, tu as comparer du peuple. Président, il y a peuple, officiellement. César. Non, 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 Monsieur Félix Tshisekedi. On déjà pour y pour y azali président na biso donc oya monique nazali bien te atala raté mission na ngai na vanda na ndako na bino te pour fongola internet ou bien fongoli TV na yo donc oya monique nga na solo mabe na répéter bino botala ngai te donc parce que na ko changer te sikoyo ozana na Félix na Monsieur Félix mais oza toujours na ba master oyo bazala ba master oyo bazala groupe ya Kabilis ndiye tutope sambote na vie na biso Zakari na monsieur Thomas Luaka Yo comme sanga ya yo siko so za na master na mo bolelo bozaki na yeboye a comme président est-ce que donc yo siko au robot ya parce que comme président italien mais biso ni toujours solo là na ndenga ba master toujours solo là Zakari na yeboye ya monsieur Félix donc bilinga nini yango tango biso tokolaki na bango bilinga ezalaki te comme lelo makambo na ye ya politique italien nga nazo traiter na bango en tant que master donc Thomas Loa que je répète aza master na nga ya couper oto tangana ye to Stefana ye aza pe parisien mo kala azalaki pe na Paris dans les années 80 ba masolo donc Zak le muto et puis batebele ba comprendre Zak est-ce que Zak donc yé kanambe mutacheke wa Zak aza député national ba vota qui est et puis Zak le pe azalaki na côté na zolo bakara mais Zak aza penda pour bango te bino mona député wa mo tia ba déclaration ko le Kazak na ba Facebook azalaki te azo critiquer si ça j'ai critiquer de so azaki mutu na bango et Zak ba sali ba remanier mais pourquoi ba pesa ya ta poste c'était ya ministère parce que bah yebi kaza mutu ba contre état et ça ba vérité vous comprenez on dit mais c'est comment on dit mangai parce que yo lobi ba oui on le dit que yo masano comme nani vous allez na Liège on comme nani le sera comme ministre Bobé bana mais ça débat place au Kendele place au Kendele ça débat place au Kendele au Hollanda te makamuni politique ça débat place au Kendele ça débat place au Kendele oui ils allaient ba biso beta histoire au Congo au bandega président na biso libozo Félix ya Tshisekedi moni ko beta histoire mabe il faut banda Kasavubu Mobutu Muze atako to kanache to ko sauter mais to cheka kanambe apo komi na Félix Tshisekedi de sinon to beta histoire mabe. C'est ça, Babi, que ça trop fanatique, il y a M. Félix Tshisekedi. Pourquoi? Le problème, c'est que les Congolais commis. Donc, si vous êtes contre Félix Tshisekedi, vous êtes pour Fayoulou, vous commis bien. Mais à ça, président Nabiso, à part qui est président, à part qui est président. Donc, à ça, président Nabiso, mais à part qui est président, donc, Nganazo, Nazo Tchema beaucoup. Parce que les tâches sont facilitées. Moni ba Congolais to mona on dit les âgés donc les mandaté. Ah donc Congolais bino boko manga so ça les kambu. Il faut au retour. Ah donc yo siko za des anateurs. Yo yesenga mngono za fanatique a Koffi Olomide atine le mandat. Musique na. Oh mais kasi musique est de moto. Yo solo ba musique té. Mais kasi politique peut za peka nete. De politique yo siko yo za fanatique a Koffi na musique. Donc là za fanatique même pas 6 mois. Même pas 6 mois. Donc yo za sûr que siko ke ngana ebika yo kana yo za sûr que ngana ebika Félix ya 6 mois. Tena ebite siko yebise biso. Yo ka tozo baka même pas 6 mois. Donc yo siko za sûr que na ebika Félix ka tanga comme président de la République.
tu éviter le lobela. Ah, mais quand c'était yo avant que 6 mois. Donc yo éviter les msunga na ba Félix donc ça fait donc kala donc ça fait les msusu 50 ans. Yo éviter donc na ebeka et puis à président de la République donc to tchai maboko au moins to tchai maboko biso tout au sangani ezali facilité à mona que peuple ezali na simana et c'est ça le problème. Bien c'est ça. Tout le monde a président Félix Tshisekedi azotambola na mboka azokende ba Europe azotambola ba Afrique mais président Tobi que président na moment boye aza président fo azala na mboka kwa landela ba suivre makamyo sozo leka na mboka mais ye azo voyager kaka azosoma ba jet ya sika azosoma ba voiture ya sika wana ezali papa que azali intérimaire ya monsieur Kabila o vraiment za président vraiment ya peuple ndenge yo mo zoloba Congolais, moni Congolais, ils ont marre. Donc, si on a vendu un mot, nous allons dire que Congolais, nous avons le Kabila réussi dans le mandat de Koubek Sabsomoto. Donc, au voyager, donc, nous allons expliquer. Donc, Félix, président Félix, Azana nous, à Kolana nous bien, Azaï moi envoie, Azaï moi il y a premier ministre, moi na PDG. Donc, bah voyage à Yébia, on déjà bandakala. Mais le lorsque il y a un poto en tant que président, au qui na Roissy, au y a un hôtel, au Tambolaka na Champs-Élysées. Donc à part wana azali moi na poto. Donc ba voyage wana asa salango bandakala. Donc bino bozo quand ça donc président Martin avion accueilli pour rien. Donc ceux qui azali kokenda azali président Sika, il faut avoir ba contact monsieur ça par téléphone, ba contact monsieur ça physique. De partir mutu mususu akolo banoli comme na téléphone azolo baboy okoza boy pas tant au monnaie boy et comme des mususu azoso ba contact pour na mboka il faut avancer ma solo parce que kanamba sala ba 18 ans siko yé faut ayaka wana pour changer ba ma solo voyage go sala elo ko monter parce que banda voyager banda kala avant kuta koma président de la République aza mona poto akenda États-Unis banda kala akenda ba mboka tout banda kala elo yozo bosa avec Félix de Tshisekedi da mona poto de voyage voilà donc hier avant dina ekaka azu avion pour les linga au tambola président tambola pas en pambate président so akei akena délégation akenda ye motela mwasi na bana azu aka délégation mobimba bakei so bakei bakenda osolo masolo ya mboka ok no solo masolo mboka mais il y a pas de changement dans mboka parce que tout le monde a besoin l'exception la voiture asika ba montre il y a 44 000 dollars mais en tant que peuple né azabu yazana nzala et alors les athées changement zo zalate na mboka nyoso non yo le belonné omoni Congolais tokomi kokita trop bas tokomo kita na ba raisonnement mo netia bana mike do yo avant là ta montre il y a 40 000 dollars il faut comme président de la République donc montre wana sigo donc sigo montre wana ya van est bon mona qui est place à la gisi a ti montre na ngabo oui a tia kango to moni ba atani avandi na kasa table alati elamba mukuse batunde ba filmer ba zoomer montre yo kan singa déjà na pana vina nga déjà pana lata déjà montre à quartier na lata déjà donc montre bozo kota na makambo yo bité que so comme président de la République ya mboka wana dobino bokansa mboka na ezane mboka momuke obité pas go kende côté mo pe ba pesio cadeau montre moko ya danger pe ozui dobino bokansa donc bozo kota tina makambo donc etireka bo bandolo bakalati bakaleso moko boso ka ndeke botala na bakaleso na basengla lata de base so boko moko tina ba montre tina ba nini donc ekomi na babuzo ba moko boye Yatina de Kanambe côté Rwandais sorti du village, sorti de fin fond à forêt à la table montre il y a danger zo qui on bien yeba qui on. De Félix Koutou Togolo ba kayeba ba montre bana bandaka bon Kanam. Ba montre Kanambe bino bondo filmer monter. Mais botika ba biloko congolais to comme on dirait ba tout moko to éviter ceux qui ba lokibi ceux qui nini na zo comprendre te Félix moi na mboka azu pouvoir au leto aider to comme ko combattre congolais azo a combattre propre ndekonae. Au lieu à combattre muninga ou bien ni congolais linga muninga na ya résultat na peso exemple sale exotica au mona congolais oyate otie exotica
Congolais akei epai ya chinois mokolo kozanga mbongo aye pa na yo makambo nazo baidi lo image aye biango na côté na bango exotique moko ezala Congolais akoya mokolo na yo na exotique no mokolo akozanga mbongo tango akozwa pe nyongwa kenda libela comme client solvable comme critiqueur azo sepla mokolo ndo okwe. C'est ça. Ndenge monsieur Félix tout le monde qui peut musala les okendete na mate so bozo banga élu du peuple monsieur Martin Fayulu. Mais est-ce que bazaki bako sangana te po ba bongsamboka ba bengana mupaya o atikali na kati arrêtez déjà de comparer président de la République na opposant mon opposant azana ye mokote au moins neti de Fayulu. Moi j'ai rien contre Fayulu. De Fayulu aza opposant ma casité mbemba azala na ba militaire mbemba azali na puissance donc Katumbi azali Fayulu azali opposant makasi te aye kozwa Lupemba ezali mutamana ndenge ne tango basangani ba pesi Lupemba. Et puis il faut arrêter de comparer Fayulu na président de la République. De babangeye c'est Fayulu azana na armée. Mbemba kuta azali na armée akokate. Il faut le babenga basangana ndenge nini donc président tango azwa ki pouvoir président na biso do bayoka président na biso tango azwa ki pouvoir président na biso aza déjà moteur malamu abenga basangana tango siko bino bokaza siko président donc aza mbende moko boy donc na komi président na bando benga yo donc pa osala fleur no appliquer le asangana yo bongo siko soki bazo benga ye azo sa netike neti il faut batika ye obi siko Fayulu la muki à partir que mais Katumbi nazo apprendre au moins Fayulu azaki net de Fayulu la muki à partir tant Katumbi avec Katumbi nazo zonga Fayulu siko comment ça ba rapprochement wana nazo apprendre liboso Fayulu osa net au moins batumsu baza dessus kalaté na Fayulu awa. Donc Fayulu azalaki net tant amoni Katumbi nazo zonga et puis Fayulu atala ko comparer président de la République tena Fayulu parce que Fayulu devant président de la République azali loko mokote donc président de la République arobanga président de la République a do ba masane ba sasungesu ba bongo ba Macky Sall donc siko bino bo tsheli masane Fayulu de par rapport à quoi parce que nanyo sona yo zolinga te basangana ba ko sangana donc Fayulu azaka ye mokote bo poza bazé belé bo poza bazali ebelé donc so Fayulu ngo sangana donc biso ndeto kutinda yete. Donc, ce gars est un politicien makasi, Arubenga, président de la République, Baro Sangana, et Goko Mate, que Babando, bon de la Fayulu, qui est Sangana, président, il y a mon reçoit à l'Ingen Tegambok. Donc, ce gars Zolingan, donc à l'Ingen Tegambok, il a un intérêt personnel. Il y a ce bison de routine de Fayulu à Sangana, na président de la République. À ça, Congolais, soit l'Inga Sangana, Baro Sangana, mais donc Fayulu, quand Moutouté, akoya ke soka sangani mboke bongi bo posant basé belé batomayeli basé belé na mboka wana o bakoki ko sangana na président Félix po bakumbela masolo bien yé moko soka lingi biso to rotina mutu makasi te soka lingi ayebike donc ngocha donc par na ye na kati mboka au sangana ye donc na likambo loba na été aza congolais. Merci beaucoup Vinanga Sesangani Naningo Oyambi invitation ya caramélisé Chanel. Aussi ma question. Pas question sili. Hello on est au monde. Na sepeli makasi. Yo sigo yo so bati Fayulu na Félix Tshisekedi oza côté. Na hapo na pozo ba question te na lobika ka oza côté. Tenga nazo linga nimboka ndeza la bien. Mais non balbi pona mutu mo linga mboka. Ngana olinga nimboka. Non ngande mboka ndeza la bien. Oh nazo sala musala na ebia osala musala bien dans l'avenir. Yango ngande mutu asala musala bien aza président zali. Bon on est baza ba congolais ba peuple congolais biso ngai caramélisé peuple congolais au bon samboka. Moi à l'aise comme ko expliquer net ba professeur à géographie. Non. Ngande zandeka peuple ne mutu asepela biso ba peuple mutu batumi balé lobaka ke non peuple na sepela linga nango bien Fayulu parce que ngana mona batanda sur le Fayulu asepelande ce que bon peuple sur ka sepela kasi mutu azayi wana 18 a babysit yo kasi ozwi maladi moko ya makasi et umeli 18 banomela kisi lelo esilaka lelo parce que peuple congolais alingi prester donc kanamba bebisa 18 alingi esila 6 mois gouvernement kuduna les salamete ba travailler na bato kala mais siko peuple congolais to komi prester kanamba zali ko na beti 18 to koki ete o aye siko 18 tozomona na peso exam kanamba etango yaki na pouvoir avant ça là donc on dit ba congolais bazana na mémoire coup kanambe autant ozoki pouvoir ça li combien de mbula pour ça là à ça la gouvernement donc endo beta internet au monde ça umeleki ba plus de 6 mois donc eloko et bandi siko le gouvernement na les salamité puis nazo apprendre yebaka
gouvernement oyo ezoya oyo ekozala gouvernement ya coalition ezali cohabitation te ndenge ezalaki de Félix aza na babulu na kobongisa mboka de cohabitation ezalaki alobi likambo kuna ba ezali cohabitation mo ndenge alobi makambo 100 jours mo ndenge ezosala na gouvernement donc cohabitation bango mibale bakosangana basali sikoyo eloko moko mutu azopesa bango ordre ezali président de la république mais bozala na président de la république Martin Fayulu alors. Ah, mais au moins il y a aux autres macambo, au moins macambo autant aux autres babo. Et pour ça la télévision va au talayo. Maintenant le président a vu ça Zagono va voter aux autres macamba failli. De yo suko zo failli mais mais kuna na. Parce que ça yo masolo zo bete ça sensible aux autres masolo non o yambi des affaires ta bete masolo so o yambi César le bon to ça masolo do yo suko do yo za contre président de la République. Tienaza contre négité. Ah mais suko zo bete masolo. Musala de salamane na mboka. Oh bon musala salamate o do yo ndo zo mona kuna musala salamate. Non mona moi. Ah donc banda bazaki na musala salamate. Tout le monde a pas voyage na tout le monde changement. Ah c'est bon changement exact c'est bon yo zelaka bino bo za changer. Parce que ka bozo sakabe. Bozo akana be place azana kinga kati bozo sieto za bien. Parce que bozo lela bozo saye. Bozo c'est parce que tout biso to lela. Kei après to comment lela mobutu. Ne disiko. Boka sonité to bandaka ba marche. Si c'est que du Félix dégage. Parce que ba combattant misusu bazo ka soni. Pourquoi to zo ka soni? To bandaka ka week-end projet toti Félix Tshisekedi dégage. Il a clair et net parce que tozo mona et logo mo Félix a osala te pona bino mais vous tous ça donc kanamba azonga na ina pouvoir totika omone makambo yo zoloba eza sensible au moins lem sukuna pe ba otala ou partout ba otala o eza makambo politique tant zoloba makambo yeba makambo ne zoloba. Merci journaliste le baso journaliste mais ngala nzala journaliste ko ozali suko journaliste donc journaliste azali contre mboka ndenge ezokende bien donc yo za journaliste mboka ezokende bien donc ozali donc c'est bon donc yo tala caméra nde ozotala caméra obike lobi mboka eza beto oza suna milieu point kasi nazo kasi oyo la biso mboka malamu po mboka ezosimba te donc mboka ezosimba pasi na pasi bandeko bazolela na tele nini changement ezozala te tozolinga ke bandengo na biso ke babenga na biso sute basenga mbongo na poto po président azali Dr Lungeli Félix comme président yo siko comme président na mi na ba mois au Félix asali yo ngo sa ni po mboka ba lakisa pende ke mboka ekene na linga lungana na passe na souffrance ba misale monana biloko olie ezala mingi ke bosala ba presse ba mai ezala ngone important c'est que bosala ba voyage bosala ba voiture bon attends que peuple azana nzala autozawa na France oui ozomona ba gilet jaune oui bazolela ni nzala oh mboka ezabete non bazolela musala lokola mais kasi no pour dire que tozana pays wala biso beto zolinga na mboka na biso za ndenge moko ko eza problème musala tozana pays développé oui baliara bien misala eza bien mais gilet jaune azomona que eza bien te ezakara neti papa exende musala mususu mais kasi wala to comme na ba revendication neti siko président ye to bando revendiquer Félix tolingi bato balia bien tolingi bato ne ko ba revendication donc to la revendication ezala na mukili nyonso et c'est ça na parlement ya bozana mutute na gouvernement bozana mutute est-ce que mboka ngo bolingi bo gouverner ondeni bon yoka penza peuple congolais yoka parce que congolais bazo mélanger makambe belé le loso qui ba vote oyo et les cas ya ba sénateur na oyo les cas ya ba gouverneur président de la République ezali faute na été asala eloko te po batonata ezali système oyo ya vote ndenge basalaka yango nde faut ba changer ezala neti yo mutu na bino Fayulu azalaki engo changer eloko te système oyo to votaka wana nde président akosala tout ako changer yango donc ezala président nini ayaki ezala soki nani ezala nani système wana basi ba votaki yango na parlement mais yo na président a changé ndeni soit na pouvoir wana mais kasi azana pouvoir wana parce que après au moni siko au moni ndenge zande wana ndenge ezokende ndenge wana président yeba que président au bout il y a 1 an azali na droit de dissoudre l'assemblée à dissoudre ndenge to ka Chirac abi j'ai dissous l'assemblée président 1 an na le kokité ceux qui azana pour dissoudre et ko bandela makamnyo surtout à changer neti kala moni Mobutu bandoko nommé ba gouverneur ya ba ville ya bamboka au monde en sous donc des affaires azamuto bandu nous na pese exemple ou bien petit nangai justement azamuto bazayi ba kozoi ba bwaki ekuna na papa baluba donc parce que président bandoko nommé ba oyo salami wana
ezali na tina moko te ke botia président na kati et comme neti ke Kabunda mati cheval kuna et comme président de la République. Président de la République n'a rien à voir na et puis président de la République aza sous président il y a IDP cité comme président il y a peuple congolais nyoso tout et puis nazo epsa osikoyo yo kanga malamu o makamba gouvernement parce que congolais ekotaka ebimara ya wana nga nazo bakena nazo pesa batu cours éducation civique civisme yo ka na gouvernement o. L'une des premières choses que nous devons faire, que j'inviterai la classe politique à faire, c'est de réfléchir sur ce mode d'élection des gouverneurs de province et des sénateurs. C'est ce mode d'élection qui est à la base de la corruption. Et donc il faut réfléchir sur la manière de le changer et de donner au peuple, de la même manière que pour les élections législatives nationales et provinciales, et même présidentielles, le droit de voter directement, de choisir directement ses élus. Et donc, pour terminer avec cette question de la corruption, je dirais le combat contre la corruption, je le dis et je l'affirme, sera une de mes priorités. Je combattrai la corruption avec toutes les méthodes démocratiques possibles, mais jusqu'à ce que celle-ci sera totalement éradiquée de notre société. Alors, concernant les droits de l'homme, je ne comprends pas du tout cette invitation à me démarquer du pouvoir de Kabila, parce que le pouvoir de Kabila a fait son temps. Maintenant, c'est le mien qui commence. Donc, il n'y a pas de démarcation à provoquer là. J'ai amené ma méthode et je vais vous dire comment est-ce qu'elle est déjà en train de faire ses effets. Depuis que j'ai été élu, j'ai commencé à sévir sur les agents des forces de l'ordre qui violent les droits des citoyens, et j'en veux pour preuve, en ce moment, il y a 3 colonels qui ont été arrêtés pour avoir donné l'ordre de tirer sur des étudiants quelques jours après mon investiture. Au niveau de la télévision nationale, la télévision officielle, qui ne donnait pas accès à l'opposition, aujourd'hui, elle le fait. L'opposant qui continue de revendiquer sa soi-disant victoire a le champ libre. Non seulement ses activités passent dans les médias sans censure, mais en plus, lui-même a la liberté de circuler et de tenir ses réunions publiques sans aucune entrave des forces de l'ordre, comme on pouvait le constater il y a encore quelques semaines. Dans les jours qui viennent, je peux vous dire que tous les prisonniers politiques seront libérés selon évidemment leur cas, parce qu'il y en a qui peuvent bénéficier de la grâce présidentielle immédiatement, d'autres, rien qu'avec leur procédure, elle peut être levée et leur obtenir la libération. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tous les prisonniers qui sont retenus pour des raisons politiques dans les prisons du pays seront libérés dans les jours prochains. En ce qui concerne l'ANR, l'Agence nationale du renseignement, qui était la police politique depuis toutes ces années, depuis notre indépendance, la police politique du pouvoir, va être requinquée. On va lui redonner un autre visage plus humain, et j'ai d'ores et déjà donné l'instruction pour que tous les cachots de ces services soient fermés et qu'on ne puisse plus retenir des individus dans ces endroits uniquement à cause de leurs opinions politiques. Ça n'arrivera plus. Et je sais que c'est une question de temps aussi, parce que certaines habitudes sont restées, mais croyez-moi, avant la fin de mon mandat, on ne parlera plus d'arrestation arbitraire en République démocratique du Congo. Gouvernement Oegoya, en principe, Nengezalaki, IDPS bazali majoritaire. FCC Moutobaza majoritaire. Le losogi FCC, ezalaki penza ke danger, ezobangate, engaki kondima coalition te. Donc, cohabitation ezali Nengezalaki en France. Chirac aza président, premier ministre azalaki Jospin. Ezalaka yo siko yo gouverneur, président a dirigera mboka te. Donc premier ministre muta dirigera. Yo président ko ozwa boule au lobby ke ngai lobby na lingibo, il faut les na Sénat. De ceux qui na parlement ba boyi yo boule na pa ko sala mateza netike lelo na France les peines a commis
président de la République en France, président de la République en France, il faut zapper na parlement. Parce que le loi taille na baboule na benga na étranger nyo surtout et que na parlement au boya. Donc biso sikoyo kuna. Pour monake Félix azo travail parce que bango baza majorité fallait baboy. Ake na bango na marque ya coalition. Donc obi donc nini coalition zani FCC était baza majoritaire, bazuna cash baza minoritaire, basangi sami bakomi eloko moko siko mutu ako diriger bango ba idée na bango et oui t'es pas président de la République. Donc président de la République siko azala na likambu ya makasité à osala parce que soit lobby likambu pas baroto ces années tout le monde temps lobby makamba 100 jours. Le président za siko na gouvernement te makamba 100 jours ezo sala mandé. Bazui mbongo wa ezaka bato bazalaki wana ba osala batravoi ndenge ekoleka sikoyo na gouvernement oyo ekobima. Donc gouvernement ozala ya cohabitation te que président lobby et que kuna et pas premier ministre aboy et ozala bango nyos tu basangani na liloba moko donc coalition zali batu groupe mibale sangani po baza na liloba moko donc so za na liloba moko te et ko marché te donc soki to kena bango ndenge wana mais yebaka ke clé asuka clé bo asuka soki président zo mona nyamu ndenge bo yoka neke zo simba te dissolution bo to bandeli ya zéro bo mo soki ba mende na ba zoé wana ba wandela soki ba oleka lisusu to bandela zéro to zupe donc to zupe bato sika ba keyi ba zui ba pouvoir kuna. Merci Vieux Sangadi. Sepeli. La Sepeli. Merci. Sepeli, oui, côté na moni ko ba réponse bien. Merci na ne petit na ngachu ambomba tango ba ko dissoudre ako pe atili baya kuna ako pe député ako pe bupamba la moko pe ministre ya makambo sport parce que ya makambo sport. Merci Vieux César Nino Yambi. Na remission ndenge benga ngai ndenge poser ba question eza oui na poser parce que bato babenga ngai babisi caramel ndeni no zo zwa boss na hotel zo banga ye mais le namoni ki ba osepela so landi ba congolais ba bebiso musala na yo ba bebiso ka maloba bona bozo ngate ndeni ozo ngana fallait ozo ngai donc bango ba otinda ko congolais ko landa te yo sala makambo na ndenge ngo sala ozinga lelo omuiko poser ba question oui ah ba vrai que so zupe ba réponse na sepeli makasi merci mingi na ndingo ozana mo liloba suka oloba ngaza na liloba te nazali kaka koloba ke omoni ngai na 5 minutes avec ces angad na komi kopesa cours éducation civique ezali cours moko to bando tango na era mobutu na ba classe ezozongisa batu donc civisme ya mboka donc parce que moni congolais ko la kise eloko za pembe lelo mona lobi mwindu congolais ko mobeta masola balabala donc yangwana donc na kotikaka bango te bato bazo kansa kengayo na kokende soki na kisasa parce que comme so comme ça likambu ozolo bela congolais vérité comme kende kozwa poste donc nana ngwa bino kengana zo kende zo poste be na za tina pa ya kende zo poste pour 5 minutes si là na zana binoti na suka donc na kolemba binote donc na zongi sabino na nzela parce que donc congolais mutu na yeza susu bien te donc ngana zana bino 5 minutes donc ngai na zo sala musala parce que congolais soit sali loko alingi kaka au retour ba féliciter ou bien ba pesa quelque chose non ngana zo sali la musala on a sala pesa musala Zamsala donc nazali donc merci na bato banana bon je vais pas faire des jaloux hein. Donc merci na bato tout balanda ngai donc partout dans le monde. Je pense que j'ai été en tout cas à la hauteur de vos attentes na répondre boyigande na répondre donc ngai ezate que na fâché na répondre parce que makamba ya mboka sozolo ba onya bato ba te faut vibration penza pour kota penza bien na motema donc moni que yo moko poser ba question na suka na ba question ici na moni ba question musu ezala ki a otiki yango Kenyo c'est coquet. Bah c'est bon donc écoutez. Okay. Ça va. Merci donc Chanel ndeko za boye. Donc ako poussa na trozaï ku nous poussa na. Mais naza moi pembe non. Nande nous appelle nga za invité aux appels. Donc c'est le photo ça se passe il y a filmage oui. Mutazo filmer mutazo ba yo ozo bimalem sunani. Té non bimalem. Na bige donc linganga trop za petite na nga propre donc yo mutazo caraméliser mikolo hein. Na sai bango soki donc mutozo ça sala donc internet na ye ya ba koni ou bien ya pétrole. Il y a courant caramélisé Chanel. Donc tout le monde est d'accord. Donc caramélisé, je pense que c'est la dernière fois. Donc tous il attend gouvernement au Bima. Donc tant gouvernement au Bima, nous salé bandit. Vous remarquez que donc mon le caramel. Bon, docteur Canada talé. Congolais sont liés à 60% à 70% au yambangane émission autour d'Angolobi que V César
olobelaki biso congolais kolia donc tozwi omoni président wana apaki président omoni okozala motema okozala na mbongo ebele me okabaka te motema mabe donc président oyo tozwi aza na motema malamu epuis aza mwana poto aza na miso ya poto omoni so oke na kini oke na kini le mosusu oza na chauffeur okoti kote moko bobeti ata ba 4 heures du temps mais chauffeur no aza libanda pamoni omona ozo moto ateki libanda bomemeli ata fanta ata primus parce que oza na motema ya bango kutu omonaka komeka te bona boye eza neti président motango akende na kanchati kotala bato nde bavivre na ndenge ya miso ya kini bamoni kutu bavivre bien mais ye atali omonaka eza bien te tozwi chance wana congolais de souche mwana poto aza na miso ya poto ya koaide et puis motema malamu nazo insister motema malamu donc congolais tozala patient oyo ebebaki na 18 ans ekosila te na 6 mois tozala patient topesa maboko na président na biso. Ok, merci balandi Clébo wa original on va toujours caraméliser Chanel l'émission na biso caramel goût tokomi na suka topesa mambote mingi na ser na nga Judith Loboko ye moko balobi ke motema ya César Loboko na pesi na nu ba diamant mbote place azali kuna na pesi mbote lisusu na Claudia Borges kuna na Liège babi mo na Liège solo na pesi mbote na mingi pona mama Claudia o babi ke maman abota caraméliser Chanel ya ba mbote no kuna place ozali na komi be na suka na pesi bino nyonso bozolanda ngai ba mbote mingi tokuta na susu à la prochaine fois bye bye.